Bandeko ba bolingo boza na kati ya masolo ya Jonas na kati ya episode oyo ya masolo ya Jonas toza kolanda audio moko boye oyo eko intéressé batu mingi oyo balingi bayeba mo ba détail mususu concernant l'artiste Ferregola bitumba na ye ebanda depuis quand ya un monsieur oyo alingi a expliquer biso mwandambu oyo ye ayebi na yamba ki intervenant moko ya États-Unis. Titre ya video ezali Rankine, origine ya Rankine ya Ferregola efali oyo na yebi titre na kopesa te mais ezali deuxième partie ya même lisolo wana ba difficulté ya Ferregola. Alors tolanda version oyo so sepeli o aimer o commenter ezali donc masolo na biso ba congolais. Alors sans plus tarder tolanda monsieur oyo attentivement yaza ko présenter biso version là. Alors je fais play. Papa Jonas, bonjour. Je crois que je peux juste intervenir aussi par rapport à Makambo, il y a artiste Ferregola, n'est na landa qui intervention en décoana. Il y a États-Unis bosola qui nae, mais l'engna lobabo Papa Jonas. Jonas oyebi que tant maison mère et salamaki recrutement ya ba musicien maison mère. Na kata maison mère tant recrutement salami faire avec des na kata maison mère. Mais parmi les musiciens qui bango recrutement dans la maison mère, toi qui na deux personnes, toi qui na Bill Clinton, toi qui na Ferry, na chant. Alors na kata batona mi balé na domaine spirituel ya mouvement, bala qui inclut. Donc c'est-à-dire, n'engue ba okache salamaga. Il fallait qu'ils en a musiciens oyo, il faut na kata magama mouvement ba la inclus. Ils en a c'est tout. Faire attaque chef d'orchestre akina na makambu orchestre côté chant na animation c'était Bill. Mais le long makambu zo leka na monde ya musique oh faire azo subir les lots. Ils en makambu euta na maison mère. Et ça va problème où est à quatre maison mère. Maison mère est loin qui sait que voyage dans un poto et si va faire bagane au longwa. Maman na loba ba bien ngoti. Ba ke poto ba mission na poto ba longwe. Entre autres ferré Bill Clinton, ya Jackie avec écoute netango convalescence ba longwe na poto. Ba mission to yebi belé ba longwe na poto. Mais on a raison qui ça. Ils cherchaient des moyens pour que bah mission soit regagner encore groupe. Mais simbagité. D'un coup, mais on a bah yo qui que bah sali les marquis. Bah nga bah ça la compte disque la bango première disque qui miracle né na marquis mais bah yo ça la disque bah ça la giwana. Obelo oni ne salamagi. Na kata le marquis maison mère, il fallait baluka na moto ya orchestre, ya les marquis, ils cherchaient, ils ont trouvé que na nenga spiritualité, c'est Bill Clinton. Mutagi na makambo. Bon, si ko faut pas ça il faut que ba panza mouvement na. Ba yo sala que ils cherchaient par tous les moyens. Pour ba écouter que selon bango na spiritualité va faire et l'oroti. Ok, c'est Koya, bah ils ont compté, fallait mettre un concert na Kisasa. Ils ont utilisé l'un des journalistes que faire Bill Tanga Yekin, à côté na fait na biso Zakari. Au bout qu'on cabane à mesure, il y a les marquis. C'était pas juste physique comme ça. Il y avait aussi des trucs spirituels na kati. Vers Bill que yo zana makambo, yo zana moto sponsor ezali. Bah on luko kutu fo, bah sponsoriser tout comme ça. Bill abendani faire ayeko ya deuxième mutunami na kini entaya boye Bill sa banda makamna ya ba sponsor banda makamna ye o atalaki nango. Il fallait siko faire à chercher à luka ba moyen pour que ya Jackie a contacté pa Jackie et simili soute c'était un problème spirituel avec kat na bango déjà au maison mère il jouait pour que batona ba dans l'ensemble était et yeko sala que Ferré, il fallait ban orchestre
abando kese esimbite azongi mikili na poto tanga zongi maison mère luki ba moyen que pour que ba contacter faire azonga mouvement esimbi pété après quelques jours après faire regagner quartier la tête selon ba contact nana bisabato loro morowe problème ya faire o eza lelo ce qui se passe aujourd'hui na vie à faire c'est un problème spirituel maison mère tu vas comprendre que non artiste o accueilli avec grand artiste faut ton nourrir babandi ba guerre na bango na bill parce que bill aza mutu o ya bimisa ba défaut ya wera biso no toyebi ke wera aza de la panti bill nde mutaloba et yo sala ke maison mère ba ke ko beti sa zeke to ba ko talisa ba bloquer système spirituel ya faire vie artistique vie physique vie normal pour que a évoluer alors faire ayo comprendre que il fallait abima na système ona ça demande de l'argent yango bomoni ke ko kende ya faire na quartier la tête c'était pas pour rien faire ça la mayele attaque mubali il faut na là pour que na luka moyen suka ko combattre ko bunda pour que na bima na kata système tout le monde na via un système spirituel papa le lot ce qui se passe dans la vie de Ferré et ça va comber ou dans la maison mère tant on fait aye na quartier latin aye okuta pe na quartier latin ba na système na bango oh il faut que au kota na kata système mais le quoi azaki dans makambo à comprendre que na place na outil déjà dans makambo bango balati Singapour que vie na nga évoluer j'ai bomoni contrat ya Ferré et ça la raga 6 mois à la place de 2 ans faire ça comprendre qu'il faut que a changer ba système à longue quartier latin tant à longue quartier latin il fallait ça la disque na ye fallait ça la disque na ye première disque na ye de là siko makambo yaki koyebana faire na première nzembo na ye boka nzembo faire à liboso emba balati sanga elongi ya dragon donc ils ont fait que faire akende down asila balati ke espoir dragon ayemba na nzembo de là ça prouve que il y avait problème spirituel et ça li que faire abimina système maison mère bazongi lisusu na bisika bakendaki ba yo comprendre que bill azana makambute mutana makambo za Ferré ba baloli manduki na bango vers Ferré parce que premier disque à Ferré carton ils s'attendaient pas de ça après babandi ko bundise ba kokate na vie spirituelle nae ce qu'il fallait qu'il cherchait des moyens pour qu'on ba coller le moko boye et ça la carrière na évolué ou bien banda ki na méga concert zaki papa Wemba Vejosa Redi Amisi Zaiko BCBG wenge maison mère faire rigolo l'artiste la beta gebele mais na soirée na journée on est à méga concert lingala facile les alaki et après na pourquoi na information na news na mission avec la mission Zakari bayeko loba na 2 personnes balataki ki toko na concert wana première moutaki papa chéri alataki ba collection ya Yoji ama moto nouvelle collection deuxième moutou c'était faire rigolo alataki ba nouvelle collection à Versace problème et bandi tant problème et bandi faire ayeko le kan émission dimanche abi mwana mobala faut là bien faut yemba bien ay problème et bandi faire afingi wera c'est par là combo ya tilapia et yaki ba kolemba moko impoli mais or que faire assez impolité pour ba bundisi mini parcours na ba comprendre que azate na kata système wana yango bomona affaire alo ba soki na zaki mobilité mais le lo bomona ga artiste faire ali karaboye beaucoup tout artiste faire au grand chanteur le lo vine comme parce que alo ba makambo bango ba salaki c'est par là que initiative ya sala to idée ya la vierge jaloux pe yaki c'est par là idée ya loba ke naza cofondateur ya maison mère et yaki pour ba combattre tellement les kaki non sabino lo mobu ba fan tout ya maison mère ba fan tout ya faire ba comprendre que entre bitumba ya Fali na Ferré Kofi avait le choix de Kofi Olomide c'est Fali Poupa c'est clair mais aujourd'hui on voit ça tellement compliqué le choix de maison mère c'est Fali c'est anormal
C'est par rapport à oyo bango ba salaki. Ba comprendre que na kata makam to salaki to réussir te yango moni bitumba na ba ya faire na maison mère et si la raté. Muta finga wera loko la Bill azate. Mais pourquoi Bill ba limbisai? Pourquoi Bill ba bo tout na ba question pourquoi Bill ba limbisai? Mais faire ba ko ko limbisete. Faire afinga wera wapi? C'est clair. Donc, il faut comprendre que bitumbo faire azanango, ezaki bitumba moko spirituel, mais même on a bomoto. Balati kotoko la moko loko aza impoli. Faire n'est pas impoli. Ezaki abunda ki loko la mwana mubali. Abimi na système moko bangai ba nuire vie na ye, ba détruire vie na ye, vie à famille na ye, vie à bana na ye, vie artistique na ye. Il a fait l'effort en tant que mubali la vie spirituelle na ye. Il faut réussir, à réussir. Yango moni lelo, ça crée beaucoup de problèmes. Faire n'est pas impoli. Ça que makambo bango basalaki na butu et simite ba bimiongo sko na moi. Parce que faire n'est pas impoli. Azana ba talent, azana ba qualité, oyo ba artiste ba oluka. Mais talent nenga za combattre lelo na ba chaîne YouTube. Eza ba makambo yo e uta na maison mère. Maison mère ne lelo bango ba pesa fali power. Maison mère ne bango ba pesa fali moto parce que bon soutenir muto akotsa ni 1 franc na maison mère ni 10 francs par rapport ya motema o ma bebo za na yango ozo qu'on peut papa Jonas c'est clair bango ba yebaki pona bango faire a osala et l'autre côté parce que faire ne parle pas c'est un garçon timide a osala et l'autre côté ba yebaki ke pona bango ba yebaki ke Bill ana moto ya makambo. Mais ils ont la ignorance. Yango ayemba nzemba dragon, balati elo ya dragon. Pour maman la caprice qui ma vie na ebeba, aloba yango na nzemba ba comprendre yango te, aye ko loba sous une mission moko loba ga Charlie. Récemment, aloba ngo 3 fois dans des missions différentes. Abiso ki azala ki mobilité. Mais les lovi na ye ngozandeni. Mais le quoi faki mobala bundi aloba yango alakisa batuke non à la faire comprendre batuke makambo bo mona lelo eza nango makambo bo mona te c'est une autre chose eza makambo na se ya mulili yango ba memi yango lelo makambo ngoye kokota lisu na fali histoire a fali c'est clair fali atana ba potentialité le rôle a fait arrêter. Pourquoi pas balobela la vie artistique ya fali na affaire soro zui lelo eza na ba musicien ya fali na affaire au moins ki ba to ba na aspect ba na display sur ba télé na podium et ça ba musicien affaire premier leader artiste c'est o na génération ba fali ba musicien ba tamona na ba car ba Mercedes c'est faire égol ba musicien o so moni bango pena boni ki ba pesa image ba artiste musicien ba musicien affaire mais pourquoi balobela ngote pourquoi balobela ngote. Oh le faire abeti ba concert voilà. Premier artiste de la génération à faire à beta na Moscou à part Papa Taboulay. C'est faire rigola. Pourquoi ba lobela ngoti? Donc quelque part faut mona que les gens ont une tendance moko c'était spirituel mais ba yeko bimisa ngo na nzoto po ba ina kaka mutu moko. Baebi sabiso vidéo oyo faire a finga vena biso de la forêt. To tombo la polémique mais toujours expliquer ba comprendre. Oyo big faire a finga vena biso de la forêt ezati. Andimai na makambo belé palo ba ngalo ba ki on émission musabi maison mère ba salela nga ebelé. Mais dis-moi bango ba ndima o nga na sala na maison mère c'est clair. C'est clair papa Jonas. C'est clair na makambo belé. Maintenant, il faut contenir, il y a tant de choses qui sont surtout ma camoto beteli CTA. La vie de faire combattre et ça automonate. Et ça ma cam place maison mère ba bloquer mais ba comprendre que abima na système on a aujourd'hui il est fait au azali yango epé sarabango mutema pasi. Epé sarabango mutema pasi abima na système on pas ba grand chanteur autobina ba caisse belé. À part avec la génération ba papa ma papa na King Kester. Toke na génération ba tabula été. Ezaka na ba vewa no mona ke batu ba bima basala ma uta na bo kesa batu basala bengombi lelo na génération ba faire ça ba faire na ba fali wana mais tala ba grand chanter ba uta na maison mère ba bunga ka boy donc quelque part tu dois comprendre que l'artiste c'est azana makambu ya
ya musique ya Congo na maboko mais lokola bakenda bisika bakenda batalisa bamona ke no azana makambo azana venir azana carrière ya musique na maboko na ye baluka ka ba détruire entre Fally et Ferré Fally as artiste mais Fally a aussi la musique a l'impression preuve il n'a jamais prouvé même dans un concert a prouvé il a donné quelque chose au moment que non c'est lui là c'est un artiste preuve que fait beaucoup le temps à couper le dernier disque avait beaucoup a benga faire rigola artiste musicien bon l'année a benga Fally na nzemba ya maître de l'école les na nzemba veut beaucoup la boaka bango nyonso aba faire rigola Jésus de nuances faire rigola Jésus de nuances artiste mais bon la nenge atanga komba Fally donc c'est un peu ça papa Jonas et ça pena makamo eza série surtout solongo pena tête reposée to loba pena bien donc c'est un peu ça c'est DKM Idriss Amboussa donc merci papa Jonas.